Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, amoureux, il y a bonne nouvelle du royaume, où vous allez vraiment connecter la vérité ou réalité dans l'église. Donc, émission à l'élo, ezali spéciale, pardon, nabiso, ezali wana, pour na côté les melaba, mauvaise réalité et pratique, où ezali ko se passer l'élo na ba milieu chrétien. Tango wapi tozali ko confronter yango na ba vérité biblique, tozali ko condamner oyo ya mabe et puis ko encourager oyo nini makomi na nzambe esengi na biso. Donc tokozala clair lelo tozali jeudi le 7 mars 2019, actuellement tozali 16h50 heure de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est juste pour vous informer beaucoup plus bino bandeko oyo bozali na France mingi na kati ya Paris était faux prophète moko na kombo ya Célestin Chouama vote à traversa ki lobi butu na train à côté libino na kati ya France. Alors mission na ye akei ko sala na France ezali nini kolonga Italie pona koya kuna ezali pona ko séduire peuple de Dieu na mateya lokola ya ko encourager ba serviteur de Dieu ya ko célébrer na kati ya ba assemblée locale fête ya tabernacle conformément na dispensation au tozana ngo kolandisama na ba fondement ya ba apôtre. Thomas Paul a ebisibisoni, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Comment un ministre de Dieu aujourd'hui dans la nouvelle alliance a kokakosali sabino fête des tabernacles? Alors, toyebite lelo sacerdoce ezali lévitique, royal ou comment? Voilà pourquoi peuple de Dieu toyebiete basali na nzambe entre guillemets ebele ici basali naufrage ya foi, basali alliance na Satan. Voilà pourquoi bazali ko sala ba alliance na ba faux serviteurs de Dieu. Lokola ba Blaise Manzambi, lokola ba Tatou Joël Francis, lokola ba Léopold Mutomboka Lombo, lokola ba Mupuna oyo tobengaka Orange Fibo na Fibo, lokola ba Célestin Chouama vote. Et encore, alingi à faire inculquer na ba serviteur de Dieu ya France était et sengeli bo encourager na bana na nzambe service ya Sainte Seine payante. To parcourir na makomi na nzambe to moni nulle part oyo apôtre moko ya Yesu Masia asali service moko ya offrande ezala payante, c'est-à-dire avant olia Sainte Seine il faut au pesa enveloppe nenge akomi lelo kosenga batu ba enveloppe ya famille, papa, maman, na bana bolia. Voilà pourquoi pendant ces quelques minutes tolingi ko sonner trompette en accord avec Ézéchiel 33 kobana 1 kino na 6 pona koyebisa na bino ete tangu boza komona ba faux serviteur ya boye ba kote libino baza batu moko ya kotikela matoïté. Pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 24 verset 4 Yesu Masia lobi prenez garde que personne ne vous séduise. Encore une autre chose, Yesu a ebisi biso tokoyeba bango na bambuma na bango. Ces fameux prophètes apôtres Célestin Chouama vote akima mwasi na ye na Italie, atika mwana na âge ya 7 ans. Aye akima mwasi na ye na mwana na Angola, aye na Italie, atikaka mwana na Angola na mama na âge ya 7 ans. Aye na Italie, mutu ayambaka ye le fameux prophète oyo yotobengi le noileur père spirituel ya Manzambi na kombo ya Samuel Panzu. Ye mutu ayambaka ye akomi kolia ma bébé CCC. Ma bébé ye wanande actuellement au azali na kombo ya Mama Susanna. Donc Mama Susanna, toi aussi au travers de cette vidéo tu dois te repentir. Parce que oyebaki ke mutu oyo dadi na biso abengisi atika ki mwasi na mwana na ye na Angola. Koma bokokaki koluka ko vivre na ye na vie moko ya buzoba au moment où yo zalaka no femme mariée mobali na yo akufaka na ye. Donc c'est juste moi flash moko pona koyebisa bino que vote c'est un homme, un monsieur qui vit dans les désordres sexuels. Il avait abandonné sa femme juste pour préserver le peuple de Dieu.
Samuel Panzo na bandeko mosusu base kotizaki basali tout pour que maman na biso wana o par respect tokotanga kombote na petite sœur na biso o azali mwana ya vote batikaka na Angola bayana poto mais vote malheureusement akomaki na ye déjà Mario et pas ya mama bébé o ye moko abatiza na kombo ya Suzanne eza juste flash maintenant un tel homme akoki koya ko enseigner ba serviteur de Dieu na France. Voilà pourquoi émission ezali spéciale ndenge bomoni yango tosali yango à chaud, c'est juste pour vous dire que peuple de Dieu soki omoni pasteur na yo azali a contact na vote bakomi koyebisa bino lokola muyibi moko tozalaka na ye awa na Kinshasa disciple accompli ya Monsieur Pascal Mukuna na kombo ya François Mutombo ate akabatu ba fête ya ba juif. C'est pareil avec vote au bazar le côté à ba fête ya ba tabernacle ba service ya sainte scène payante mutu asente aye azui moi si ba sala ye bénédiction nuptiale bien aimé l'air est grave ce sont des gens à ne pas suivre donc to sali vidéo oyoyo comme alerte to ye ko sonner trompette pour alerter bino peuple de Dieu était vote c'est un séducteur donc il faut que fungula misu soko moni pasteur na bino akomi kaka service nyonso mbongo landela et bien ceux qui a contact na vote yeba été azui déjà virus ya butu donc c'était là vraiment information autolinga qui te communiquer bino parce que par la grâce de Dieu Nanzela, il y a des réseaux sociaux, tozana posa, bisonyo soba auto lingi Jésus-Christ de Nazareth, to veiller, to sungama pour que to koya na piège, ya ennemité. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, ouvrez grandement vos oreilles. Vote c'est un faux serviteur de Dieu, oyoyo azali établi, mandaté na ténèbres. Et tokomona ba fruit ya kindokinaye yango lelo akomi ko utiliser entre guillemets. Ba mama le rôle a tété moi si ya Aaron azali un de ses enfants oyo a engendré na ministère. Regardez la vie de vote akima mwasi na mwana aye kokota ki Mario a sali naissance na ministère moko boy suite e kozala ndenge nini yango bomonaki hier tosalaki émission moko sur mama tété oyo azalaki avocat du diable. Peuple de Dieu, l'heure est grave. La Bible nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Là, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Église o Yesu Masia aroya kozwa ezande biso. Pour finir, toye na Romains chapitre 12, verset 1er. Offrez vos corps comme un sacrifice saint, agréable. C'est ce qui sera de votre part un culte agréable devant votre Dieu. Voilà pourquoi nous vous encourageons, peuple de Dieu, de marcher dans la sanctification. Si par erreur, tu avais tombé dans un péché, même si tout le monde te condamne, humilie-toi devant la croix de Jésus-Christ de Nazareth, car c'est lui seul au azalaki capable ya koyana mukili oyo pona komema masumu na biso. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a présenté, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte le péché du monde. Quel que soit ton péché, confesse-le devant Jésus-Christ de Nazareth. Humilie-toi pour qu'il te donne la force ya ko surmonter o ezali comme barrière o ekoki ko isayo. Alors, soki oza kotambola na sanctification te, oza kokendaka kaka na penyel na Milan kuna na Italie, tope oza kolandaka ba Blaise Manzam, tope ba faux serviteur de Dieu o oyebi ke vina yo kolandisama na makomi na nzambe oza kotambola na crainte ya nzambe te yeba ete nzela ya lifelo eza partage na yo. Nous avons sonné par la grâce de Dieu à chaud cette trompette pour vous dire que l'heure est grave. La Bible nous dit que celui qui est pire, qu'il se purifie encore, que celui qui est souillé, qu'il se suit encore. Votre Célestin Tswama aza mutumoko yako landate. Et aujourd'hui dans l'église, il n'y a aucun ministre de Dieu au akoki koye la bino au fait il y a lune, fait il y a soleil, au fait il y a tabernacle, aux actions de grâce comme enveloppe. Non, 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 non. Aujourd'hui dans la nouvelle alliance, il y a des versets bibliques qui sont dans différentes émissions où tu as action de grâce
comme prière, il y a remerciement. Peuple de Dieu, l'heure est grave. Nous avons sonné cette trompette par la grâce de Dieu pour que vous allez éveiller afin que beaucoup y en a piège. Il y a des faux serviteurs de Dieu, le cola Célestin Nchouama, votre Oyo Azali actuellement na kati ya France. Ceux qui pasteur na yo Azali à contact na ye, bien aimé, zala prudent. Ceux qui ont l'ani sentiment, mon daddy, mon père, yeba yango, mukolo oyoyo. Urozala epai ya yo sumasia aroyebisa yo retire-toi de moi parce que oboyaki ko mettre en pratique malobananga, tu étais fanatique de ton pasteur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.